Et là qu'on a remarqué mingi na ba couple na biso awa na poto na Occident ata na bandeko baza Libanais ya Kinshasa Congo. Et là ko ebomaka mabala mingi eza finance. Omoni finance ebomaka ba relation ebele. Et comme ça basi impoli et comme ça mibale impoli et comme ça ba boudeuse et comme ça ba boudeur ba manque à respect kota ebele. Conseil on a opesa en plus na bana basi. So oza na couple ko kanisate ke mobali na yo nde nyonso. Oui, a mobali no nyonso. Mais kota finance a opesa nyonso te. A opesa o amukiaza nango. Et puis yo mo fo bakisa. Oyebi ndenge nyo ko bima na monde ya finance wana ya ko swana bani ba manquement respect telema loka msala. Telema zala na moi eloko salaka. O ko tshaka moi mbo. A opesa yo c'est très bien. Mais tant yo loka lisusu o mona mukolo yango ata na ndako na mi harmonie za kitoko o mona ke yo moko oza na dépendance effective te o mona ke oko sombelo ko lingi oko beta pe tout oko sala pe oui et puis mukomsu mobala na kozanga yo ko bakisa un plus et puis na kati ndako na bino na ba projet na bino eke liboso sali lango bongo ozo ba respect mobwe moi mobala na a manque respect parce que dépendance effective donc ce qui était moins exact yem ta pia ba programme de sala brité bien ba bo fana bo solo là bimisa quelque chose yé pas bimisa oui deux personnes abimisi quelque chose yo po bimisi oui système wo na zwa ka ko la maman nanga yava na kananda soki ezo sala yo bien c'est bon mais soki au rataka to zanga babilo mobwe lukoza na moi quelque chose oui ke musala ke des formations ozo moi quelque chose sala business sala moi loko mobwe ya yo moi ressources na opezala pour pesa moi qui le pesa bien et puis un bon tonton pour bozala bien yo pe luka moi musala zana moi loko pour ba projet na bino ekene liboso pour libale vana bien pour ma bale belé tozana problème à finance makasi moko mona ka ke moi si foitia moko mona ke mobala tia c'est comme ça et puis mi bale belé basi belé soki bazana ngo mingi et comme mara mo pe moi ba déséquilibre na kati libala et moi so mona ka boye po yo mobala zana ngote mais ça très dangereux les abiloko ezo panza mabala soki tozana bolingo so na ba relation na biso moi muke mobala tia moi muke moi ça tia et puis mi bali tant to ba mi bali na biso ba africain to binde mama etambola eza 50-50 te 50-50 na libala ezara kilo te ezara bien te et si ça ba valeur moi so mona ke ngapi na salaka mobali fois chaka moi na réalité 50-50 yango te moi ça mbakisi une pierre yo pe mobali obakisi donc mobali surtout ya yezala toujours kilo po pe ça kitoko po bien boa ba boss bino boza ba mibalo ba mama ba bisa biso to s'occuper na bino to lengela bino to mi bosa na air mo po na bino to bino fo bosala rapena po bozala kana ngwende ezaka bongo mobala mutu aluka mobala za mutu moi sina lala nzala te